Il y a scellé. Oui, on lobby bien. Mais par rapport, il y a peut-être ceux qui ont arrêté ce que programme qui circulé, programme matin en 2003. Programme wana toyebite ya scellé, banani babimisi programme wana. Tilelo tozo sala effort ya oluka, tozo luka. Moto oya misi programme wana nanu aibanite. Moto yo nyonso asali plateforme na ye. Boko pekisa ete. Elwa liboswango wana. De deux, koyeba que tozaka kana ANTPC oza konzama na président Masumu yango nde eyebani na culture yar yango nde ya RDC Mobimba yango nde ezo konza. Donc okoyi kosala comparaison bato wana mibale question na ozongo solo kaka oko comparer Masumu o comparer na Anosanzo. Mais il y a Zoboya Sikoyolo, Zoboya Papa Masumu carrément. Association des aïeux, alors incapable d'organiser ma matanga, organiser ma biloko boye, ma monge bima parti par là, mais et mon on a vraiment. Bonjour, bonsoir, Balanino Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur Jires Makongila, autrement dit JPM de la presse congolaise. N'engene sabino émission de la découverte et découvrir bino artistes comédiens n'engene vous êtes toujours dans le monde matanga n'engene zalaka. Beaucoup continuer à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci le boss des boss, c'est Papa Métro Makengo Oazolonanga précisément. Suisse, na madame, maman Christelle Makengo Mbumba, na famille Makengo Mbumba Bozolandanga. Je vois sponsor officiel Salon Fleury na Suisse wana. Ce que vous en avez pour ça là aussi qui est bien. Maman Kitoko Salon Fleury, Bokende wana sans oublier Nes Makia di Diataba Papa na Jonathan Zolandanga. Voilà, beaucoup continuer à s'abonner, ça là vraiment plaisir. Et un bel bino artiste nous nene ya mboka oya sele oyo ACP Sakabino to betene solo mukien ndenge zalaka ya mama matanga na mama mwezo leka na matanga. Voilà, c'est les artistes nous ya munene ya mboka ope azali icône oyo tozuye lelo mode matanga ndenge zalaka. Voilà, to betene li solo muki par rapport ya mutu zana maramango ya matanga ba programme bibé belé mais yaza mieux placé parce qu'à chaque fois to yaka awa na matanga tukutaka papa sele azalaka wana par rapport ndenge zalaka. Bonjour ya sele. Bonjour papa. Qui mezali? Par la grâce ça va. Voilà, ya sele tozuyo tozo mo temps et belité parce que ozana matanga ndenge ezalaka ya sele balanino so bazolando partout dans le monde entier. Ya sele qu'est-ce qui se passe na minute oyo entre bino artiste et comédien na famille ya mama Chako? So tali bien pendant problème ya monene ezalité parce que tozo zelande famille ne égope sa programme famille ne égolobake lelo to lobby sa famille. Alors parce que moko artiste bazo sa anite ba le kale devant so ndenge ninte il faut famille tango bi tozela balbaki lelo mardi nde tozela bango nde bakopesa biso planning que bon tout ça la programme boyer voilà donc artiste il faut pas la passion au lieu de tout précipiter à n'importe quoi contre famille. Il y a scellé. Oui, on lobby bien. Mais par rapport, il y a peut-être ceux qui ont arrêté ce que programme qui circulé, programme matin en 2003. Programme wana toyebite ya scellé, banani babimisi programme wana. Tilelo tozo sala effort ya oluka, tozo luka. Moto oya misi programme wana nanu aibanite. Moto wana no aibanite, ça fait mal que moto moko abimisi programme atie ba première dame ba ministre ba goya mais or que famille ayebité vraiment zo sala mabe mais il faut être la artiste comédien tant il faut être artiste comédien pour ça biloko parce que biloko wana ko sama na mutu ya calme pendate ozomona donc famille ne ba na mo ya osala so bami basala kiango mais basilika kité mais les jours les samedi basilika ki na pourquoi tango ezongela ki bango ba téléphone que voilà on va enterrer maman Chako il y aura ça basilika ki donc vraiment ça biloko ya malamute ils ont qui faux programme. Voilà, cher Moulin, partout dans le monde entier, là, je vois papa Métro Makengo, ma maman Christelle Mbumba Makengo, depuis Zurich, na Suisse, parce que vous papa Mbouta Métro Makengo, Moussala toujours, Ezokoba, beaucoup continuer à s'abonner, ça fait vraiment plaisir. Dans mon sponsor officiel Salon Fleury, Bamote Belé, na Suisse, papa Sélé, Balobi, l'association Obino Mozala Nango, Toyebiti.
ANTPC Pakosiko donc l'association Ezebele balobi ANTPC ndeye mtu za mieux placé ya kovanda dans la famille pour nous recevoir pour nous repasser un programme mais subitement tout moni ndenge baloba ki baliste comme belé kuna na ministère de la culture et art quant à toi aux ali icônes aux artisans à souci il y a matanga parce que à chaque fois tout le monde aux na matanga et le courant nous trouvons non ndenge nini baliste belé bimi kuna na ministère de la culture pour bimisa mbongo. Premièrement moto union so asali plateforme na ye beaucoup peksa été et wali bosangwana de deux koyeba que tozaka kana ANTPC oza ko konzama na président Masumu yango nde eyebani na culture ya yango nde ya RDC Mobimba yango nde zo konza donc les restes comme ba plateforme o ya moto na moto bayokani basali na ndenge na bango donc ekoki koleka ANTPC akoafeza lokola toana équipe ya munene oyo ezo koafe na mboka na biso par exemple Vita mais tozomona pe ba ya mikemike ba rumbo pezali yolo ezali ya kalamu ezali ya mikemike pezali nango donc beaucoup par exemple toi c'est l'équipe na été ça l'équipe non mais oui que non grand prêtre azali kolo voilà donc il benga simbi Vita donc voilà il faut tout reconnaître donc le problème pourquoi Pakosiko tout solo peka ko sona le centre mom qui abaki ANTPC net président Masumu aza capable té ya kozala kozoyoka na kosolo na famille ya mama Charles ko ba pesa e programme wana lo sanzo to yambaki alobaki bongo siko vuya alobaki pana bonne émission na ngaka oyo alobaki bongo yango siko na meka ko tuna tena tuna bino moza ba mikolo moza ba kulutu par rapport ya ko limolela bana poto ba fan na bino ba na posa ba yeba qu'est-ce qui se passe vraiment dans lo sanzo na ba papa chaque Congo peto yambaki bon toujours comprendre des places mais kana ko limbolela ba place wana okoyi ko sala comparaison ba tona mi ba question na ozong solo kaka oko comparer Masumu au comparé na Anosanzo mais il y a zobo ya sikoyo azobo ya papa Masumu carrément abi association les aïe alors incapable ko organiser ba matanga ko organiser ba biloko boye ba mbongo bi ma parti par là mais et mon on a vraiment té ezali avinaye okoki ko tokoki ko contredire yete okoki ko tokolobane mabete ezali avinaye mais quand à moi na biso ke Masumu atanga asili sa université Masumu atanga aibi ce qu'il fait ti Masumu a coordonné na ba elombe na ba bodo c'est kaza mutu atanga Masumu azana ba koko oyo ba koko hein donc aza mwana mukete o toko toyebisa lelo ke yo Masumu faut tambula bona vino donc aza responsable ozoka hein donc Masumu sa travailler ba poste ya minene na mboka na biso yo oyoki asi a travailler donc asana pe na ba parti politique minene na mboka na biso a travailler donc Masumu aza moto o esala alors donc avant banda ko finga moto lelo o minimiser ba n'importe quoi banda ko mi comparer nanu yona moto wana d'abord o tala nanu niveau d'étude na yo o tala ndenge responsabilité oza nango na ya ye banda nanu bongo ozomona parce que na biso ba artiste comédien toza na facilité ya ko finga moto na micro mais jour ba ko tinda convocation o koma na parquet et comme ba pardon vieux pardon moni ndenge ezalaka donc c'est ça il on a na condamné mototé mais na ba ke na question yo lobi ke bosala ke émission na bika bandana no comparaison d'abord oyeba qui moto finga bozane distance nini parce que au moins so fingi master mo obozane coller serré au fingi ba massa ba mais tango zo finga yo mwana ya musika ya bota na ba mikolo na yo abota bana mikolo na yo mutozo finga wana tu ne sais pas que tango zo finga un papa soki bato yo baza ba fan ya papa wana bayoki makambo wana oyebike bako monter pe rébellion contre yo sange papa wana yeba c'est ce que biso ba petit ya lelo tozo yebate ko finga papa ezana mosusu na yebi afinga ki président Masumu andoki omoni mais so babimisi li yo
convocation au comme na l'état au yebisa bato ke oui ngana andoki prouve-moi que nazandoki olobani ce sont des gaffes au ba petit ba osala bazo yebate a NTPC ne ba yebiango na culture et art yebani parce que ba carte maman dinza pesa bien qui ceux qui ont affilié aux affiliés na NTPC voilà et puis kozwa traitement na HJ et dalaki l'idée ya mama Denise ye moko tango akina komona mindondo akufi et na simanango alobi ezali groupe salongo nde ba kozwa privilège wana ya kozwa ka traitement po baba mikolo déjà mais masumu siko pe na mawana ye masumu nda alobi non nga pe na président ya ANTPC kuna pe ba mikolo pe bazali masumu adisa c'est masumu to defendaki bato ya ANTPC yango nike na bato nyonso bakota na ba nyama nyonso bakota na ba liste oyo lelo zomona mais quand ozo finga maso bonjour tant ozo finga masumu toyebaka o finga nani oyo asali nini asala nini déjà yo sala nini yo pe ozana niveau nini ozo finga moto déjà azana plus de 60 ans d'âge oyo azana bana ne bani bako kusaba 50 ans déjà siko yo zo finga tata wana bongo siko bana na ye so ba revendiquer siko droit na ndinga izala ba makofi eza na ndinga leta ko landana do il faut dans ma casse au moni do za biloko moko tufuto e ba ya moni er moko to lia poison sans koyeba ke oleli poison wapi eza minoko na biso nde etina biso na masumu etina biso na makambo ya mabe voilà. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde entier, beaucoup continuent à s'abonner, ça a vraiment plaisir. Là, je vois ma papa, Maître Makengo, Azola depuis Suisse, maman Christelle, Mouma Makengo, sans oublier la baronne Nanou Mata, ma femme de Gol Mata. Tout le monde chité, papa Masumu et papa Masasi, les cam oyo et bimi na minutes oyo balobi, mutumbutumu et bimi awa, les camboya 10% ou bien 15% oyo, il faut. Na matanga bino ba comédie ceux qui mbongo moko yé faut ba katela bino 15% be 10% et outi wapi bazana matanga ba outi kela mbongo faut ba bénéficier mbongo ba sa ba programme bino pe ba artiste ba komipe ba pesa bino ba pourcentage pourquoi ngana okiangote yo okiangopanani ngana okiango awa parce que ceux ba journaliste to landaka to le vito ba to le ba information ils les ont dit on a évité bon ils bon tout les ont dit parce que yo nem tout yo parce que yo a osaka chaque jour oui nazadia mais ngana tsalo yo kangote so que vraiment que ba ko pourcentage ya Jackie pourcentage ya Jackie vraiment nani yango wo 5 pourcentage vraiment ezolobama partout parce que la preuve année tout le monde a quand de fin d'Adidi Kamala kufara to mo livre na mbayara ba mbongo bino ba cette comédie bo déclarer pesa bino te lukamu bino kasbato ANTPC pasteur Nzaou alobi ba pesa pourcentage na mbongo ma livre yaki nango musolo bindengo na sava to attaquer pasteur Nzaou omone non ngana zoloba en général parce que ANTPC ni mutala base non mais tant ozoba en général les ont dit ANTPC bino ba ANTPC non awa masumu akomi awa te elomba akomi awa te bodo aza te le connaît lukuta nga moko peut-être yo ne mtoza yo mo ntozo ma eloko wana ezali faux problème héritage ezate famille eza catégorique famille na ye awa siliki balobi ba boye eloko wana yango moni pe mo freinage moni muso asali na théâtre ba kosili ba comédien akosili théâtre mais sinon ma pourcentage ezate rien ma pourcentage ezate on peut pas faire ça tika rien. Voilà, chers amis, bozolanda biso to mo chité na biso boki ya selenga limboli bino ba o bolandi biso bino nyoso ba mbote belé merci mingi ne bolandi biso na chaîne na biso Maître Makengo Tapis Rouge TV on ezala ki ya sele boki nenga limboli bino nenga fongoli bino par rapport makambo ezoleka na matanga donc mingi ya kolobeza te bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Maître Makengo Tapis Rouge TV. Là je vois mon boss patron de patron papa nanga o akipanga be o salanga be papa Maître Makengo na maman Christelle Makengo
mbumba na famille makengo mobimba mefi makengo boza ebele wana ba makengo nyoso ba mbote ebele ba bibilenge bozo na katsa Metro Makengo Tapis Rouge TV bo continuer ko s'abonner, ça l'a vraiment plaisir. Quant à moi je dis aussi un grand merci à Lisette Molasoko Motema Gelor qui soka soda ya poto et puis sans oublier la blonde Molasoko la blonde fashion soza pour ça obima bien la takito lokola nga bobenga biso na numéro wana ezawana 957 bokoza contact direct na la blonde Molasoko. Je dis aussi un grand merci à l'équerre de l'homme Irène Ndaya éclairage public moi Simoro ya pembe moi Simoro ya bien sans onamoni mon frère mon confrère Sego Kapanga donc c'est quoi qu'apparemment ba mbote be passe aux alliés sans oublier héritier Jamba na moni héritier Jamba la semaine caméra kuna na montage héritier Jamba ba mbote belé bon continuez à s'abonner vous ne serez jamais déçus. Sponsor officiel Salon Fleury na Suisse wana bokende ça vraiment plaisir makasi kitoko na elengi. Quant à moi je dis bye bye bye.